donc guerre nous sur internet si les lois bazo bomba na internet bokangi ndoki tant mususu ndoki viebela tant mususu ndoki viebela penza ndoki les mères au babenga kangourou de midaka donc Belvin datindi kangourou de midaka sani ake ofingela vous comprenez que bateau tout va ofinga na TV Belvin mutu viebela mutatinda bango. Si les gens sont tolo, ils ont fini à maman livre, ils ont vie belle à autres parce que bon Dieu a monté aux yoka. T'as la qui bon donc. Yo otine la batu ba fingi la robatu vie belle soko bongo la mutema te kota kalufelo vie belle otalanga na bité na bato ba mona vie belle le roi mo santu ba biloko boetan bo mona ebima bon défendre aussi la te pona nini. Comment ça fait que yebe nani album rambasser que besoin défendre si là ou le côté langa ba ota le vrai camp tant yo ça ka hypocrisie tant yo yaka kotinda bato ba finga bato ozo vivre na mafinga lelo tout a perdu place et père maman livre ba makambo ba hypocrisie oyo on doit se le dire Belvie za ndoki Belvie za ki wana ko poussa et pour finga yo yango ba vérité monani lelo tiba na misusu wana ba pede wana ba yam sina ba mundir ba ba ko finga mams non pas jusque là ça me na ngam na loba ya Jean-Pierre Ibutu pa benga ka batutu ba ebi maman chérie ye mkolo ba wana mande fois benga Belvie ko appelle l'équipe pa na ba benga ke maman chérie c'est comme maman chérie est-ce que ba soutenir ye wana ba akundi maman na passe soka za été bien na Belvie qui a zoko ta mambasi la teke moi za okumisa sila mais em so mona internet mo mba Jean-Pierre Ibutu akufeli maman la patron a pesa ki enveloppe ava pesa ga bien enveloppe tant a pesa ga bien enveloppe ah pe mutu na akufeli il faut la pesa nga pesa pe mutu na ye. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne MK et Yokani TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez et surtout si je suis une remarque, vraiment bienvenue et pas votre humble serviteur, le mingazon de la presse, fils à papa Clark Kinzo, de garçon capable. Voilà, merci beaucoup déjà, toujours exercer à la mort, simple. Yom to pour la première fois, quoi, n'hésitez au s'abonner, au partager, au j'aime commentaire na yo et ça vraiment très important. C'est une façon de soutenir biso, c'est une façon où yo sala que musele qui est toujours du bosso to ya toujours pour que tu ko servir bino. Voilà na lobaka loko toujours l'actualité nous oblige. Tout ça bon le on a Sam l'artiste. En tout cas papa ce qui tense tourner ça luka moi les kayabu et osala bien maman luka les kayabu dollar les ala permis parce que il y aura à boire et à manger les lots vraiment avec Sam l'artiste. Na ko bandate sans pourtant na un grand merci à notre autorité morale notre mamouche na peso bambote peso zali Joseph Floka derrière la caméra pour la musala kitoko. Merci beaucoup pour ozalaka toujours wana Montréal soko ça déjà prêt au fond la ngana yamba invité na mukula lelo Sam l'artiste na PC. Bonjour et bienvenue. Ouais bonjour Clark babi wana mutunanga un grand merci à la biso, un grand merci à la patronne MK, donc pourquoi pas dire un grand merci à Babako pour la biso, dans la émission Lelo. Quand le boy qui me dit, donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas à vous voir parce que on est là pour travailler pour nous la bonne humeur, la bien au bassin gabiso. Voilà, merci beaucoup. Na pesimbo na yemoko mutulinga mingi sabuna merci ni kaza le cœur du chef. Voilà, Sam l'artiste.
il y aura à boire et à manger parce qu'on le a tellement ébélé. Ma matière est ébélée, ma voix c'est que les gens ébélé les allés awa. En tout cas, tout banano ne loko on a tout ça l'analyse oyo. Pourquoi conversation ya boye? Tout le monde mourra de la presse oyo a balancé voice moko oba solo la canabela. Na kata voice wana on dirait bela azo comment dire azako kebisaye azako c'est pourquoi aye koza défense ya mutu mususu tant on est des mères ayaki koza défense na ye pourquoi bon ko sala ba analyse ba otake biloko mo bongo na ebité ko ka voice bongo et ngela kisanini parce que eza batu ba sala ba analyse tant mutu ba bongo di o la ça que déjà que boti ka mutu na aye koza par na ngai ko fingela ngai ezolo ba bongo na ebité yo koza même langage na ensemble artiste na lo ba bongo moni vie bella ndoki qui n'a pas la belle fille. Non, le bella vie bella. Grand frère na biso na kati internet vie bella. Vie bella soko bongo la mutema te en kotaka lu felo. Oulala. Vie bella otalanga. Na ebité na bato ba mona vie bella le roi mo santu ba biloko bo etango bo mona ebima. Ils ont interpellé bino nini. Il faut interpeller bandeko ba otala biso ba kumisaka toujours vie bella. Nga za audio wana. Na osenga na Montréal zena nexa oka awapo. Tant que tu as un peu de longo, tu penses penser que pour vivre la place à ça, il y a des façons de faire na nini donc très cher téléspectateur. Toyoka. Voilà, tu as la voice. Tala kibondo. Yo otindela ka batu ba fingela ko batu. Toko kende to ya malem. Malem. Ouais, on se défendre. Quand on s'en va vivre, il s'appuie. Bisous, on a raté tout le monde. On va défendre. Bon, défendre aussi la tête pour la mine. Ok, voilà, merci beaucoup. J'espère que les téléspectateurs vont l'andi. Vous comprenez? Sur place, on se semble l'artiste à lobby. Bon, moninga mabé. Donc il y a tout sur la non pembe. Pembe vraiment. Tout sur la penza donc malem. OK. Les mères au babenga kangourou de Midaka. Oh là là. Kangourou de Midaka aleki na TV pour défendre la belle vie. La belle vie d'atindi kangourou de Midaka sani na ke ofingere. Toujours qui malem. Vous comprendre que bateau tout va ofinga na TV belle vie mutu vie belle mutu atinda bango. OK. Si lelo saratolo azo finga mama olive eza vie belle na zoti parce que bon Dieu yango tozoyoka. Tozana yo. Voix wana zenen. Ya vie na biso bela. Ya vie bela. Oh là là. Vie ya misapi. Vie ya misapi ya doate molimo misapi eza. Ce que tant que na rotia misapi, que na rotia batu misapi. Batu ya ko défendre yo. Eza sensé. Vous comprenez? Moi semble l'artiste dans le bango eza hypocrisie makasi. Pour asa ka semblant que batu ba ka kofinga ya tinda bango te mais audio bimi
que y a défendre des mères le titre des mères afinga ya Gabi belle vie mutatinda des mères afinga ya Gabi si le ya mais on to soyoka mo abimisi yango le titre ya Gabi afinga ma lo ya Gabi soko oyoka audio ya faut interpeller yo. OK. Pourtant moulay yo finga mi pa moi na wana moi si kanguru de midaka. Belle vie azaki wana azaki ko poussa e po finga yo. Yango ba vérité monani. Lelo tiba na misusu wana ba pede wana ba yam sina ba mundir ba ko finga mams. Non, pas jusque là Sam là. Nangam non loba. C'est Sam là. Oni ko bo benga nen. Chargé de guerre à Babakouk. Moni mazopo o ezelo bebele. Ezelo couleur ni rouge. Ezelo bebele. Donc na yé penza na guerre ngo bitumbango. Comment ça fait que yé nani album rambasser que besoin défendre si là ou le côté langa. Ba ota le vrai camp. Tant yo ça ka hypocrisie, tant yo yé ka kotinda batu ba finga batu. Ozo vivre na ma finga. Lelo sous a perdu place et père maman livre. Ba makambo ba hypocrisie oyo on doit se le dire. Ben fais ça ndoki. C'est le diable en personne qui ndoki nezo bima sera bodio. Ngabe na za bodio nanga open na za nango. Oya bato bazaka na belle vie. Ngabe to na bimisa yanga bodio. Ba komi yo kaka boy. Muka bimisi ya ngabe na oya ngabe zali oya ya bato oyo bakenda ko sa kilo koso kinzale pa na eza ekobima. Ke ba lo banini bato ngo. Kala tokomi yo ka jour ngo ba komi yo ka tant to tsa bodio. Ba vie là-bas, ba vie Marie, ba vie ba komi yo ka. Vie Marie Jeanne pas komi yo ka. Nazo yebisa yo makambo eza. Ba tantine Guylaine ba komi yo ka. On doit se le dire. Biso solo tozi monopole tozi audace ya koloba na TV parce que ma bezo uta na kamoro bo o zo pesa so kana photo loba so to lobi te za ko biso tozo mettre main dans la pâte na kata buzoba. Oh, ça buzoba. Mettons bino bozo ya koloba bo monte ke bo pelisa ka moto le moto batu ba luka kimia entre kimia wa tangu yazo tinda batu ba finga batu wena za ko luka kimia. Est-ce que bozo eloko ni eza ko confirmer bino to eza ko mais yango ya tinda ba eloko confirmer ba le ka par exemple eloko confirmer audio ya nani ya vie belle vie non oui biso to yoki audio vie belle vie azo pekisa moura pourquoi moura ulokote la ngai ndenge kanguru de midaka ya mwana mwasi azatana na sens ya vite oyo nani o demer azofinga azokotela nga yo loza pour ye yo komi pour batu mususu ozokotela sila eza est-ce que eza audio faut réfléchir sur audio oyo photo donc guerre nyoso eza na internet si lelo bato bazoboma na internet bokangi ndoki tango mususu ndoki viebela tango mususu ndoki viebela penza ndoki. Oh là là. Oh là là. Si le phénomène qui lesbienne est ma casse na maboke c'est vibela. Si le qui lesbienne est ma casse, hein, qui lesbienne c'est vibela. On doit se le dire. Ce qui le qui pédoula est ma casse pour entourage ya vibela. Ezaka bato misapi, bato sima. Nana ebité que vibela na viela babazaka mosta mobali. Nana ebité to vibela na basala na bazua. Nana ebite que vie belle na Aïda bazala mosta mobali. Vie belle nga na za vidéo vie belle azo beta Aïda pona zuwa. Vie belle azo beta Aïda pona zuwa. Abi yo penza ngam na bimission internet ngam na fulio to saki part ka rolinga nga rozula ngam bandate ndenge ndo so ngam banda yo filmer ba. Nazo yebisa vidéo ezali. Nga ikutu te ba yela ngande matière. Nga nikutu na filmate nga ba yela nga matière na zana matière via zomi yoka ebike ngande sam na zabu na zana matière na ye jo royen internet ko piquer crise a kufimba moko. Vous comprenez? Vie belle zo betaida. Au bete penza makof. Vie on a sala jijushi asala taekwondo na ebisa nga kuna wase ke te pesa mama Thérèse ya raison maman so alobi. Nazo ebisa est-ce que ya naza mukolo hein? Ya no aza mukolo nguli mukolo makambo oyo ye koloba wana azatene lo moto oyo a échappé azatene lo moto oyo est dérouté c'est de la vérité pour di bato balingi to la vérité souste to banovana na hypocrisie to vivre na hypocrisie non peut-être ba vérité bo misezo blessé ba te bele parce que aza na personne aye aza pe na belle famille na belle famille à 4 bureau combien t'as solo à 4 ya belle famille te muto botola mutu libala aza 10e bureau. Et ça parmi les raisons où elle a pas maman Olive.
Tant maman Olive azui yo après si on confesse à ben yo pembeni na ye. Yo komi ko linga ba travailleur ya maman Olive. O komi ko tela bango bazakala ha, komi ko boakela bango, o komi ko nazo yebisa yo. Oh là là. Oh. O komi ko na jardin d'Eden. Eva muta a convaincre qui ada pour liambumati. C'est que moi si aza arme moko akoki ko convaincre akoki ko bouleverser pe muki. On se comprend. Ndenge ya bimisa ba arme na séduction séduira papa Batou. Papa Batou na minute chose libala les un problème. Na moi si na ye. Baba le 10e bureau. Combien de fois belle famille? Pour ça 10e bureau sans moi na. Pour ba trompe ba longo là. Oh là là, pas Azana problème ba trompe. pas jusque là ça. Na lobby boy azana vieux belle azana problème ba trompe. C'est quoi attends ça 10e bureau, ça ne sert à rien. On se comprend. Azana na problème, azana na problème belle vie na problème kubuka problème ma kolo poussière problème. Azana problème belle vie na. On se comprend. Donc combien de masura belle famille pour azana belle famille. Azana libala est-ce que bon mon libala on a ndebo yebe ba benga ke soki la patronne est-ce que bon mon vidéo libala na YouTube jusque là tout le monde est-ce que bon lo bandeni ke kaka ke boyoka mo na radio et le na YouTube et na radio donc vieux belle ça libala na radio nazo ebiso azana matière. Mais pourquoi semble l'artiste maman surtout koloba oyo olobi ke maman Olive mais na maman sobi mais pourquoi comme maman Olive to moi mi makasi aza sali na maman oh mais elle est pour rien pourquoi comme les autres mama mingi kasi et les autres mo yesa ke to parce que le quoi ba bengani ekunati keto parce que tout le monde ba to ba olika ba ofika na lobi keto to bi maman ye tanga moni ke ba bengani le quoi mbwa ben va bengani le quoi mbwa biso tout le monde ba bengani le quoi mbwa te ye mutalongwa na ye ba bengani ba bia longwa article ba bengani le quoi ba shio sheko tout est shio et puis shio mbwa muke ba bengani le quoi shio de ba bengani pena kun azata na place te na nzela maman Olivier ko le kate. OK on se comprend ba bengani le quoi mbwa tant lelo ba bengani na pas maman Olive le quoi mbwa amoni ke muninga wazo gagner toujours confiance à maman Olive akomo luka créer azotinda bato le quoi ba saratolo ba ko finga maman Olive saratolo azano na problème non il y a inceste abimana tata na ye mwana o balala pa tata na ye azan mwana azan maudit elle est maudite saratolo azan maudit et puis progéniture saratolo. OK et puis progéniture na ye ezapé maudit batu na ye nyonso obana nyonso ya ko botaka arrière to ba génération ya bana na ye eza toujours maudit pour abima amona bolumbu ya tata na ye. Oh là là saratolo amona bolumbu ya tata na ye mobambo amona tolomo ya papa na ye saratolo nyonso sam l'artiste abima na yaya na ye. Il y a une propre. Abimana il y a une propre. Moi si a posé mataka. Amoni loka osate abimaka na yaya. Oh là là. Nazo ebisa po. Aza moi si oyo bat ba yebe na kasha mabe. Aza fi ya botutu. Soko ba mibali ba ko mobanga obimana ye. Soko bimina ya tirelo botutu. Nde amoni ke posé matie ulake ozo mobala ngani kuna ba kolinga pete ake obimaka na yaya na. Preuve ne mobali na ye Diego azata na position te na musique. Mobali na ye Diego aza loquette le quoi singwa fumbwa azana na problème succès ana problème matavion ye mo si matavion ce qui ya solo so ya lukuta même mobali na ya ta Dubai ya pamba koma na nute tala dega benda mona bato mobali ba chance avec le temps comme ça au matin avion quel temps le temps passe quel temps on doit se le dire tant bato ba ko finga maman Olive ye belle vie wana vie belle fille misapi kotinda ka bato ba ko finga maman Olive. Maman Olive, il faut te passer respect. Asa ex première dame, asa na mona mboko yo. Oui. Vous comprenez? Tant yo belle vie au uta mboka, ozana na famille malonga te. Muto aye azu apesi mo valeur lelo po bato maboki ya balo koso ba bengo la patrona. Et ça pour grâce à maman Olive. Lelo so ba vie nyoso baza pemela la belle vie na ba fille nyoso baza pemela ya belle vie. Ba obengela patrona, ça grâce à maman Olive. Vous comprenez?
L'autre, Azasus maman livre. Ba ber wana ba peine wana okitila ngo maman livre. Ils makambo ya sali. C'est que l'homme aura semé le maçonnera. Yango to ba ke botini dati aya ko sauver pour ya maman livre. Non non, dati. Non po ezolo ba maboko déjà. Moni dati, nga solo na moni Dieu m'entend parler, je jure au nom de ma vie. Au nom de Dieu créateur. Makambo dati o loba na TV, aloba na ngango tête à tête. OK. Makambo o ya lobi wana aloba mo tête à tête eza makambo susukuto dati a lobité ozo comprendre aloba on a occasion ni tant on lambisa na cuisine de star tant on a kena lambisa dati on lambisa dati na cuisine de star to mama sola les à côté wana to nebeta masobi ah kuna tant on lambisa bato kuna bato famille bota mais oyo ka bomba nyungu nyungu bomba 12 bomba nini abisanga ya vanda na yo tika et puis Belleville a ça tout pour maman livre a écarté dati pemé naé. On se comprend. Belleville ça là tout pour maman livre ko conseiller la dati wana makam. C'était dire quoi pourquoi ko luka ba écarté dati qui monter maman bemoni Belleville ngaka honneur ngaka gloire mais bible lobby nzamba ngaka yemo azwa gloire azwa honneur. Idolâtrie ko fuka mela mutu ko kumisa ka mutu lokwa nzambe nzamba frappa ka frappa ka Sodome na Gomorrhe. On se comprend. Bevelingi soki mutu aleli nzala ye pana ya pesi mbongo mutu aleli nzala ye pana ya pakabele yeso eza boni bata baboko yeso bakumisaka Belleville ba mbongo na bango bandako ya fin du mois bakenda kosala mulongo na biro Belleville pozo mbongo ndako mais c'est une bonne chose ko sunga bandeko ne mabeza wapi ko sunga za mabete mais tango osunga bi elobi la tango loboko epesi oyo yeba te tango yozo sunga po loboko yeba eza bato ebele bazwa mbongo Belleville akena commentaire ayoki on est ngamoko kuto yoyo na soana Belleville avant kuba makambo oyo nga bako na soana Belleville mais makambo na soana Belleville na yoka mon internet ngamo pena komi abi o peneza Belleville mutazo koma comment ça fait que ngamo na soana Belleville bimali banda question mark pour te dire que Belleville ko sunga za mabete mais sunga na mutema malamu sunga po o sunga opo nzamba pambulo ko sunga te po batu ba fingela ko batu po vane batu bele o baza pemela Belleville tant Belleville ba finga Belleville ba ko ba yaka ko finga ba yebi ka so afingite a rozwa mbongo te o kate mbongo salaire na fin du mois. Oh là là. On se comprendre. Ba vienne na moni ya na ya Serge Pasteur patron à l'équipe pour ça ba sortir médiatiquement na est-ce que ça a un sens hein la personne ya na respect ya Serge na personne ko respect ya Maman Solange n'a pas ça que peu respect. Parce que ndenge to okende la to okema be tango yo vandi na yo oye ko kota makambo etali te tango biso pe to ya to loba to po baba ku ba finga raté. To recadrer na nzela omoni biso ba mabe. Sortie médiatique il y a papa Serge pourquoi bino bozo juger na de la sorte bon. Non. Virginia azama yela tanga akoya na ba sortie médiatique a bongote. Virginia j'espère que tanga vienne nga. Na le besoin avec ba maîtrise parce que ça yaya on a respectaka. Mais c'est yaya qui m'a bé l'équipe va redéconner. Vous comprenez sens ni tant yo bimi dati za moi muké. Dati azamba mertisir il y a peine ou a fait papa a fait la papa peut-être le lo papa na zaki en vie mais dati azamba ba condition ça na ngote. Vous comprenez gloire à Dieu pour maman livre zo ka en charge. Mais ce que moi na oyo azobunda azana na ba blessure intérieure bino tout bo sangela eza na sens autant ndati ya lobby a lobby o a dénoncer o ayebi na kati ya mutema tant bino bata maboke bozaka pembe na Belleville bokenda kolia botika kilokoso eloko zo mo kilokoso oh ya kilokoso eloko le bisaka bon kilokoso abike na okena bureau abike ba kochanga na film po soka na salika moins de repu Belleville okatanga otanga na casting te. Alors, $100 sur 120, ça peut savoir la castia, il y a film été. Bino mo pe boko sa pe entreprise na bino point ko TV na bino ba TV na bino ko saka ki jalelo batata mibimba ki jalelo na sima Belleville ki jalelo to mona tonton Jaco a joué na SB au cas de tonton Jaco en émission au moins il y a déjà tonton Jaco sorti médiatique ya tonton Jaco et exemple à suivre OK aux mona tous exemple à tonton Jaco tous exemple à tonton Loulou ton Pierron Dombassi à quoi les canaux film na émission mais émission les éducative ozo comprendre que encore ta polémique na bino ya banité azo ya zo loba et puis on peut ça les ba tendance wana ta loba ke boy pour finga ozo ngabwe non OK ozo comprendre tous exemple wana
Pour nani ka ba vient na biso wana. To vanda dernièrement to zana yo. To mona vidéo ya Serge na gindenga ba oyemba. Baloba balembe baloba aba obokela sila. Ba sortie médiatique on est que ça malam. C'est to lo ba nene ya fingi mamsi. Si ya Bellevue mutatindi. Nene ya ndenga fingi mamsi. Voilà, tout comme on a parce que ça, ils appellent vidéo, ça fait parler, ça fait vraiment mal. Toi, il battait makambo tout qui n'engo puis vidéo nene ya kofinga mam ce côté en tout cas ngai ça là parce que bimisa. Bimisa bon c'est dit à quoi? Moni batuloko ba nene ya wana. Peine à faire oyo mam ça salinini, mam ça salinini. Batuloko nene ya kombone ki kotomba. Et je la vidéo s'il te plaît. Batuloko nene ba nene ya wana. Ba nene ba batumo ba ana problème. Batuloko ba nene ya spectateur. Bola nanga. Ok. Nene bakanga muyibi. Nene aza vrai muyibi ayiba mbongo ya noela madinga. Batuloko ba nene ya ba bakolo ba na TV te na internet. Batuloko ba nene ya kelo. Na tanga pensa comme on est bien. Nene ya kelo. Aza muyibo ayiba mbongo bato ya noela madinga. Fo zonga na kinya zonga sa mbongo bato akanga na Dubai pona ni. Noel no ya noela. Dossier photo zongelango to zongelango na internet nene kelo façon sa mbongo ya no ela madinga yiba muyibi munene likona ngo nene azana problème à santé mona SS maladive na santé azana santé médiocre ana problème pe mana zolo nene azana problème c'est et puis nene ba lali et pas ba musicien na lali nene ya te na lali nene ya te nanya lali on va bien caleçon na mire c'est nene ya nana sakani na boso asakana bolumbu ya nene ya kelo te nene ya ko ya ko finga mams o atikala na limite ke kutu nene na nzela na ya kutana na mams je ne crois même pas vous comprenez Bellevue fois que ba na kotina ba mwa na ko finga ka mams si la bisal poste ko zo continuer mikolo ba benga nga chargé de guerre ya babaku na ko ya ko moni nga no simba nene ya kuna na tana était pas dans problème santé ana problème ya ko lata ana problème ya ko lia akangama na Dubai pona mbonga batu ya kimuyibi bonga na ba basité kimuyibi moi si soza maboko milai mabe makasi on dit ayibaka maki na bumone ngo atika na kimuyibi vous comprenez donc azamu yibi makasi na sila es maram o sila ayoko kota na kati ezana na pesi mot d'ordre po et comme maram nene afinga sila c'est que ça vie bela tika na molimo misapi bongola mitema bana nyoso maboke ya basi ba baby pona yo bakomi koboya mibali kolingaka baninga na bango basi pona yo oye na phénomène qui lesbienne au commissi batu et puis na ba PD yo muto pour entourage no ka ba PD yams PD munde ba PD toke malembe tozo kende malembe oui toke na biso oui toke na biso malembe mais ni faza kitara mba muke ngasko so mutayeli mams mabena okaka kanda lokana liai po mamso avandi tango ofinga ka kipaka kokolo tango zoloba ka kipaka kokolo tango osa boko tika na binote moi ça va t'avoir kimia pourquoi ka ko provoquer pourquoi ka ko provoquer moté bat muso boko ba ba pe ke mam support na bino boyo ko fingile ba parce que tu aux attaquer nene au taquer ngani moni so mam ça zotinda ka biso ba binisa pe audio ya mams ndenge peut-être qu'il y a audio exact yango na lobit to solo na voix ni to kuta na boto solo li to sel bare famille bota basara ba réunion Bellevue asara réunion na batu na e ba mbwa na e basaka ba réunion pona baya na ba nouvelle basali babenga na laboratoire basali na bango ba plan na bango OK finga OK finga na fin du mois yango afuti la bango bambo to yoki audio na zongi sang papa zongi sa biso ko na ni to yoki audio to comprendre to yoki audio donc tant demain azo finga si la zo komisa Bellevue tant moye pona ko sa défense ya mam ceci là Bellevue tindi audio pona lobake pona ni no sali bongo tant Bellevue un jour oh là là, ça fait mal. Clin d'œil à toi, Anel Kambala, la remarquable dans la place de Bambo de Place aux Alliés, Bila Salini, Apé Mata. Ben, Apé Mata, il faut qu'il y ait le félo. Il y a peine fois qu'il y ait le félo. Nous avons besoin de Karaba Priya, so bon la ramte Mata, moi, so faut qu'il y ait le félo. Non, le belon n'a pas si ponga. Na ndimela yesu ko mkonsipe mobikisi. Na sara mabete na yoka na sara muninga mabete. So na sali muninga mabe. Nazara na culpabilité moi yo senga toujours pardon ya ko luka ko bongisa vous comprenez mais Bellevue
azana ki mutema mabe moko bo oyo azana capabilité te akosa muninga mabe aibi tende ba réconciliaka aibi tende ba singa pardon aibi tende ba yaibi ka koboma oh na koboma lisusu mais koboma mutu blessure intérieure ah OK vous comprendre koboma mutu blessure intérieure muta kufi mais akufi na kati comme ça zotambola mazo azonyo aza déjà moralement aza déjà kokufa vous comprendre ça rato là aux en premier belé des mères aux en premier belé oh suso kangourou de midaka nani nene yé pas en premier belé donc batika si la zamuninga na bango ta comme même pas na cheville patron no atinda bango OK voilà merci beaucoup Sam l'artiste batika si la zamuninga na bango te maintenant ni sortie médiatique il y a maman na biso Gabriel maman Tumba mais apparemment marambo oyo Odati aleki on dirait tout le monde souvient kombo ya Gabi est-ce que na makambo ya Gabi asali nini pe pourquoi kombo ne ebimi etombwami Marambo moni mai ninga na pamba te mai penza ninga na pamba te OK nga 8 ans peut-être Clark aux 8 ans on vend na batwa comédien te nga na cuisine de sans ora ta ko yeba ponga zo vend na banda kuna bango na zo na banda kuna bango pona lambisa bango dans son aïe par exemple dans l'âme c'est Gabi c'est que toute la journée je suis chez Gabi OK donc to c'est katolia to ko bet so na pas dati na roya donc mai ninga na pamba te na ibi ba ya wana vous comprendre ba sorti ya Thérèse sorti ya Gabi ils ont apporté ka en plus mais elle on lo ba boye dati aza mwana OK vous comprendre a koka ko kufa na blessure intérieure te aye à lobby tant il y a Thérèse aye pe azaki na blessure intérieure aye à lobby o akesinga ka loba vous comprendre ya Gabi pe ndenge moto bi ya na biso za tumba vous comprendre ya Gabi za mutu to ya Gabi ya kana loba ka vérité za mungala bomba ka makambo te a loba ya Gabi pa ye a lobby donc na ebité na makambo wana surtout ming pa ya Gabi na ebité makambo na rolo ba na ko bakisa pa ya Gabi po ya Gabi ko ya lobby boy le bureau ya Baxi sous l'icône en donc et ça nango qui ya Gabi faut qu'on comprendre ya Gabi ndenge ya Gabi azala peut-être que batu musu bazai kozela retour na bango baya bakona ne dati parce que aza mwana na bango soka makele ti tantine moko seka amaki ba tantine nyonso mais na batu musu de bako bazo ko appuyer oui olobaki olobi bien olobaki faut ko loba bon faut sala faut la ndeli bien on nga Clark batu mingo bazo appuyer na bazo comment bazo za contre dati eza bato baza pemena Bellevue bato baza contre dati eza bato baza pemena Bellevue pourquoi que ezara bango pour bango ba ebike au toucher autorité morale na bango tant au toucher autorité morale na bango yé moi ça sortir médiatique exact atindi bambo na Bellevue ça kana bambo ba chroniqueur te na ba comédien ba comment bambo ya Bellevue Bellevue c'est tana nazo ebisa yo Bellevue ça kana ba chroniqueur bambo te na ba comédien Nathan combat comédien mais comédien ne soit dit comment mukala Bellevue c'est la mboa Bellevue ah tout le monde est dans biso ya Jean-Pierre Boutou aza comme ça maman chérie ma yebuto ndi aza na proma mutu ya na ngango oh là là nazo ebisa yo maman chérie a outre ko kufela maman chérie salini tout ça parce que moko ya Jean-Pierre comme ko boya mo ba tendance wana akoma des fois pe ko lo maman bolambo muke ya sila 12 Bellevue Betty 12. A tout fait la maman, bah qu'on pas même une semaine, 2 semaines. Donc ça interdiction sur la scène on a bien Kolobelango. Il y a mon émission. Na peut sur exemple typique. OK. Il y a Jean-Pierre Iboutou. Pas benga ka batutu ba ebi maman chérie. Yem krolo ba on a mandé fois benga Bellevue ko appelle l'équipe na ba benga ke maman chérie. C'est comme maman chérie, est-ce que ba soutenir yé? Ba soutenir yé te. Yé wana ba akundi maman na passe. Ce que ça a été bien, na Bellevue qui a zoko tamambasi la teke moi za comme ça si mais so mona internet mo mba Jean-Pierre Boutou ko feli maman la patron appelle ça qui enveloppe avant passer Gabi enveloppe tant appelle ça Gabi enveloppe après mutuna ko feli il faut la passer elle n'a pas passer mutuna appelle ça on a privé bino boye appelle c'était ngana bien Jean-Pierre mo so appelle ça qui ya Jean-Pierre ngao chama kele na YouTube makasi. Mais tout le monde a autre chose. So par exemple, on doit se le dire. So les lots que Bellevue a pensé qu'il y a Jean-Pierre Mbongo. Pour le matin, maman, pour Jean-Pierre Koufela maman. Surtout tu dis que Ibouta Koufela maman. Ce qui Ibouta, ce qui Mbongo ya Bellevue. Anga atima qui est na YouTube, atete poani. Parce que Azui Mbongo a changé le langue au PC là parce que vous savez qu'on peut ça monter sur mon comme tam sur à compenser quand privé. Nazo ebisa que Bellevue a pensé à lokumu.
Belleville alingi lokumu ya omoni bato tout baza pembe na Belleville baya ka pona au centre de Belleville ko kumisa Belleville bana lo basala raté atoza l'échec ya bata maboke so za pembe na Belleville o kumisa Belleville bandozo mbongo bandozo wanolia oza bien eza ndenge ya Belleville donc Belleville zo bokola anti aza mutu mo ya anti valeur Belleville bokola ka anti valeur pembe na Belleville zakana bato basaka sodomie Tolo belango si le bisel lubeka pomba sen azaka na babuso banate na bekebele ke batama boke bomona rasilate c'est la star bibima bima moni to peut exemple moni étoile et bima kana bututi est-ce que au moins na mo étoile bima parce que c'est la star c'est en anglais en français c'est une étoile on se comprend et bima ka na moment où esengele bima et bima pamba te mais batama boke bazo vision na te faut pas comprendre pas copier si la bisal aza nzambe ou aza exemplaire c'est bisal aza exemplaire ya batama boke lelo soki maboke comme na niveau oyo ekomeli lelo to benga film cinéma to benga film congolais c'est si la bisal faut le bela si la bisal ou ayena ba trophée a aussi libanda mboka ayena ba trophée to le belango na batama boke nani wa kenda de libanda azwa trophée ya mbata ya libanda ye nango yana biso nani wa uti osala combien de babenga nani Marie-Hélène yana biso Marie-Hélène ozo comprendre non oyibi Marie-Hélène on le bela ma oya mama pasteur te mususu Marie-Hélène wa ya clip ya Fali eza titre on va Marie-Hélène te eza raté yango na te la biso ba comprendre yango ti bongo zo comprendre tende hein eza ka MH ya wana la tara bablo lo kwa mona popi vous avez dit que faut que tu laka ya na biso wana babe Mobutu te babenga Mobutu ya wa mi benga Mobutu na TV Vas-y to yo ka na matière na kotumba Zaïre hein lelo a jouer na balibanda mboka wana so ina ba Côte d'Ivoire aina trophée ni asali ici contre ceux qui Pechanga et puis ça t'a trophée mon côté film oh ya sala ici contre Pechanga et produira tes l'autre côté mais si la bisal ozo bunda yemoko ayena ba trophée mais pourquoi boligo comparer ka si na ba ndeko no mususu mais faut ça la ba rankine eza na ngote c'est quoi ba problème c'est pourquoi ko ba problème ezali ba problème ezali oh ba compte ça rendre parce que muto mtazana ko na osa musani na ndenge na ye te ba ko yozo ba ke mo nani ya Pechanga na mam c'est pas un problème te toyoka ba vidéo oh ye mam nani ici azo chrétien azo boya bazana na poto na non problème ko za la même muto mtana ko na osala musala ni na ndenge na ye na yango na lobby tozo loba to sala guerre oyo o moke tant ko comparer et eza combat eza loyal tozo kumisa muto osala musala kitoko ce qui lelo yo mais concurrence eza loyal mais eza mafinga eza loyal ngana fingi nani so lelo vient na biso oya mandefu penza vient na biso ya costaud viebela asali musala bien bato bakumisaka viebela bakoya peka kokumisa viebela ti hein soki lelo ke viebela asali musala kitoko azwi ba trophée ndenge esengeli mutu azoka trophée na voie normale bamboa na ye bakoya kokumisa bamboa mais malheureusement bango bayeba défendre ba œuvre na bango te bango bayebi kaka koya kofinga ozo comprendre mais biso en tant que Sam l'artiste chargé de guerre ba Bakuku l'homme de Mampala so na va na plateau na yebi ko défendre côté ka produit na nga oza SB. Ok. Ouais, ça c'est les bissal. On se comprend. C'est ça, il y a une grande différence. Et puis différence ça m'a cassé sur ça. Pemben il y a que des intellectuels. Il y a que des têtes bien faites. Mais pemben il y a bamboa wana, il y a bazoba wana, bazara toujours. Oh, d'être fille oh, n'a pas ça exemple mon fille oh maman. Arrêtez na musique. Arrêtez ensuite akepa Belleville le rotaka bamboa bangulu alors rotaka bato va quoi apporter en plus donc pemben na ye ya mimona ka muto aza moi intelligente c'est des mères donc pemben na ye ba otu batika liwana même ko rédiger lettre en français ba yebité même ko rédiger une demande d'emploi ba yebité vous comprenez directement vite ba yebité mais chez maman si la bisel okuta ba Sam l'artiste un licencié qui se défend bien, un informaticien qui se défend bien. Au coup, tu as belé. Ba Yagola, ba Décaré Bachia, ba Clark. Au coup, tu as Barezi Baza. Au coup, tu as MK, la patrona.
ozomona okuta ba Dorcas Bolokoko la patrona donc yemi benga la patrona mais pembe na sila ba la patrona baza ebele. OK. Vous comprenez? Ba la patrona baza ebele pembe na okuta ba maman leti Miss Lolo okuta ba tendresse dibinga une tête qui fonctionne bien, une tête bien faite. Mais azana pona ye o bato alingela ka ye yango ya na pona ye wana ya mwa moto na ye. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Okay. Voilà, merci beaucoup Sam l'artiste de notre invitation à Bisso et c'est le Bisso vraiment plaisir parce que aux andats pour la Bisso il faut toujours tout ça la moussala. Et puis je dirais tout va nous tonton Sam l'artiste. Désormais tonton Sam l'artiste ici na MK Yokani TV. OK. Donc bon luka ngai pai. Yongani pe mingi. Na yebisa yongani magas. Ezi benza likango. Likambo benza petite tension. Même ça mito viebe la ole likayam. Moka no le bena début miso fois les likayam na dolaren soki doliprat. Nazomona tayo wana. Aza penda nango pembeni. Oh là là. Donc merci beaucoup na batali tonton Sam l'artiste batala qui va se plaire vraiment na vidéo. Nzambalo la a pambola. Bino so bomona nga mingi na eloko yo. Yango ne yosala nga chargé de guerre ya babaku. OK. Mikolo bazobenga nga chargé de guerre ya babaku. Donc teni na nga ya sika yango yo. Chargé de guerre ya babaku. Soko moni na l'atelier teni o seke na ye mabe ba bordir eza makasi. Luka na ye la yo sa teni o sa chapeau o. Mais soko ye na ye ka na chapeau o ko bordir moko donc biso to le baraka a pembe. Voilà. Donc merci beaucoup na Pedro Fodi na kati Allemagne ba biya Willy Moucheni. Willy Moucheni le code mboka asolaka vraiment kitoko. Merci na yo ba bon retour na zongi déjà lelo azana king azali na Canada ba bon séjour na yo. Pourquoi pas na Sam Kunku le nécessaire, Sam Kunku le nécessaire et pas sur le rabais. Un grand merci à vous Oscar Marito. Vous avez vraiment belé Pedro Fodi na kati Allemagne yo pe na peso yo bambote Marley Matumo na vie na ngamo ya kitoko bambote belé ba tout ba soutenir tonton Sam l'artiste bon bah c'est pela nanga nzambalo la a pambola bino donc bokozala toujours wana na voilà MK et Yokani TV. Voilà, merci beaucoup, c'était la Sam l'artiste en tout cas zala ki wana pona ko lobela biso pona ko panda teke en tout cas c'était le biso plaisir ndinga ndime ke invitation na biso là je dis un grand merci à toi Joseph Fouka qui bongo si ma caméra en tout cas Joseph Fouka filma kitoko ta filma Yesu. Clé à toi lundi Pedro na Luanda na peso ba moto peso zali mon privé Chloé m'en fout à toi mon jet babi les 27 qu'il y aura à boire et à manger en tout cas joyeux anniversaire à toi déjà en tout cas na peso ba moto peso zali sabuna Merson Kazai le cœur du chef en tout cas les numéros za wana pona ba suggestion na bino ba remarque na bino za vraiment bien bossa lango bongo c'est une façon ya ko la sabso que tu as suivi je vous retrouve prochainement bye bye.